Oh, preso. Ozobuka pondu ya bio. Ba mama ba olelango fort, surtout ya pondu mkangaloz nzo. Buka lelo, lia lelo. Na kati Australie, na poto, mwana mboka zobuka pondu. Na bilanga na etala ndenge entouré tala na bino mobo tala na ela na moni pe bandeko baza kuna ba osunga ome na filmer bango te na tiki bango Paul balingi te ke ba mona bango soki balingi na kola na filmer bino. OK. Oh, tozana mama présidente, mama Teresa, mama Tete, moi si ya président na biso. Toza pena mama Ani Kere, secrétaire ya président na biso. Ye azana président na biso banda bambule belé. Ba travaille toujours ensemble. Omoni bana kin, bokansaka na poto ezalaka ba voiture, ba immeuble, mais siko ba bimiseli bino image ya sika bilanga. Elobata lobobo, ndeko nanga mutetela lobobo. Zéro fainéant. Nakati Australie balandi idéologie na yo zéro fainéant. Osoko zu vidéo Mr Lobobo publié yango. Eza mwana mboka ndeko na biso Edouard Jambanjoku. Azwa 4 hectares carrés. Achawa pondu bandunda matembele bibwabwa. Aubergine, pilipili, n'en parle même pas, makemba kolobaku tuté. Bitabe, nyon sweza organique, ba produit moko sans produit chimique. Donc, ndenge zaliana ba mama, na ba ndeko ebele ba yaki apona kosunga bango po eleki ebele bilanga eleki munene. Botala bino moko te bilanga ekenda tikuna. Oh, président, Prezo. Oh, eza bio, hein? Donc, au côté de maman na business. Donc, so salindo lia. Siko yo zwi grand say ya Willy Musheni okoti awa ndenge nini? Hein? Ya Willy Musheni. Grand say na yo awa. Alinga mosala. Za grand sœur à Willy Musheni. Ya ko defate ya propre. Koda mboka Willy Musheni. Ya to koti ya na masolo. Président Yoza Matata. Menga il faut pesa ngamo makemba vana zonga pona yo sala reportage wa pamba te. Il faut pesa ngamo makemba mwa pondu. Basali la ngamo pondu mwa mai epongala jesse. Va se retrouver. Vraiment. Tous en pasteur John Onoya na Melbourne. Amai geta sala na kwanga yende sala ke ndeko nanga azala bonne santé toujours. So bomoni ingénieur Onoya njeka azala toujours en bonne santé ezali grâce ya bilanga o aliaka pondu ya fresh alingi biloko ya pamba te ya ba chinois te. Biloko ba chinois yango ndezo be maladie ebele aw. Donc consommons local. Biloko ya mwana mboka. Ndenge boka ka mama igeta lobaka mwana mboka. A présenter bino bilubu nyonso eza bio naturel evimbisa mabumu te ebebisa formation mutu te. Tozana mama na biso pe na German, mama millionnaire, mama Julienne na Sulgar na Pambote na okuna mama Julienne. Sulgar. Donc ba contact eza partout quoi. Oh vraiment. Eza esengo komona vraiment ba bloko aboye. Nzamba pambola yo mokonzi. Bande kono ba président baza mingi na ba bureau kaka yoti na terrain. Maman présidente atali lo bate. Oza busy na msala. OK, merci vraiment. Maman présidente aloba koloba mkolo msusu. La grande sœur, oloba liloba moko te, leki na Willy Musheni ayoka.
Oh, you are busy. All right, no problem. Next time we can ask you a few questions. But today, do what you are doing is more important. Thank you very much. Thank you. Donc, moi, je suis Willy Mouchen. Donc, il y a un code d'ambo, il y a un salaire, on se voit par côté de l'Australie. Annie qui est open, il y a un Willy Mouchen. Propre, c'est à côté de Faté. Azane na ba makoki na eme tellement famille ngo ya ba Willy Mouchen balela ko sala musala baza ba paresete nde ya lobi yepe quelque soit o ya zalimi tukazana ngo nyoso azana ngo mais esengela kota na bilanga donc aponine mabele oya eza supplément vraiment nzamba pambola bino ya trop et comme mukolo mususu. En tout cas, merci beaucoup. Merci, bye.